par rapport à Makambo et les caca toujours na kati ya réseaux sociaux. Alors hier je pense que Batunion sur babande cause la sortie médiatique il y a 20 ans impatiemment donc de partout babande vraiment cause la bayoka bayoka suki akoloba nini. Voilà la raison pour laquelle ce matin to solo là, cet après-midi, ce soir, ça dépend juste de l'heure où yo kozwa temps et à kolanda biso na katia chaîne na bino. Alors ceux qui zamba liboso ozwa libaku ya kolanda biso, soyez la bienvenue, abonne-toi, likez, partagez et commentez nous na motema na ye oyo mwasi bato ayebi na eti ayebi te bandeko. Check out this. Chaka na asalara posta chaka Sila, Bella, Ursule Pechanga, Dinana ainsi que bienvenue Caleb Tukebana. Sila, Bella, Ursule Pechanga, Dinana et bienvenue Tukebana. Ezalaka affiche il y a 5 personnes. 5 personnes Tolanda. Bonjour, bonjour. Tolanda vidéo ya Mama Estela. Mama Estela makambo pesa baninga ba copyright ya exact. Aza famille to sito mesala to koma famille. To konyata bango nyose na makolo. Alors dans la salle affiche wana vu kabande ko travailler na Sila a étudié qui terrain a étudié qui nde makambo ezokende amone ki étant qu'un serviteur de Dieu amone ki étant qu'un Congolais étant qu'un citoyen à côté na monde moboye a gérer et tout consort mais à côté division moboye à côté il y a pas l'amour pendant que na occasion pendant que na opportunité ya kosangisa ya la réconciliation. Vous savez ça nglo msusu papa ko ekoloba na kati ya ndako papa ko loba likambo mama ko loba likambo omona o ignorango oyebikaki papa mesane koloba mama mesane koloba mais ceux qui même likambo wana oke libanda mutalobeli yango to asali yo reproche ki bomoto esaka nini ezongaka. Tomona comment les pasteurs de la foi en qualité d'un serviteur, parce que Ayaka n'a été en qualité d'un artiste, mais en qualité d'un serviteur de Dieu, à Luka Kocha Kimia, à Luka source oyo eza belle vie na Sila a Luka source ya réconciliation wana abengisa tout le monde. Malheureusement doyebi pe résultat si réellement Sila zaka na besoin ya réconciliation alingaka répondre na invitation parce que pasteur alobaki na solo la ki na bango mutu na ndenge na ye oya pesinga réponse alors na ba réponse na bango oya lobi na na poma muninga te oya lobi na na poma muninga te mais tomona misusu baya et après koya ya Bellevue par rapport ya oeleka ba traita bela d'hypocrite l'âme de crocodile et tout konso ba nyonso ba lela ki wana osala ki sembla et tout eleka wana pasteur de la foi mutaliboso. Deuxième personne Jean-Paul Oshima aye azo travailler na Sila amoni kete na meka nanu eloko na ina sala ena makamsusu so peut-être oyebisi mutu to so osengi avi ya mutu akoboya mais so osali surprise mona mutu aza suna choix te ambara de choix aondima. Savais-tu qu'il existe des moyens de faire de l'argent en ligne sans nécessairement quitter ton... Tu échoué Pinza par
rapport ya ba vision par rapport ndenge yo bande ko kendele nango to ko kanisela yango tu as échoué. O échoué. Soko zaki na besoin ya réconciliation. Olingaki o rejoindre ba papa masumu batu ba oluka ba kate loko oyo. Babi mwana mukia beta rambunda bakolo pe babini. Oke pa na bango otuni kasi makanisi na bango papa namonaki boye boza na idée boye ok nga pe naza nanga mwana kati na bino mais namoni tokende nango boye tala idée naza nango boye bango pe so bamoneke eloko idée eza ya malamu tosani to adapter to travailler ensemble enfin que makambo oyo esa nini esila elingaki esila me yo osote bela osote sila mbala moko pu ok na ba oyo baza na bango kete bango pe ba profiter kaka famille bota botindelanga na ba lien place oyo wapi batifingaki mama étoile lokwa biso famille bota moto fingaki mais mama étoile na teva yo kokosa ke baku bat bafinga botindelanga na baliango famille bota mama to soko lobeta ozoko jouer za mukolo ozoko kafina yo zala à l'aise jouer film na yo soki be faire jouer shooter et tali belle film on te juste faire valeur musala na yo zala à l'aise ou be faire ça musali na kosa d'entreprise biso ngwana na ba pote awa kosa d'entreprise longo ki on comme ça place ressources ozalo kuta Hachem kokota makambo te ozalo kuta bilo bazobo olobi tika bato ozalo kuta bolingai nde baboma mama étoile nakosi yo détaillé biso mpo na talaki te yo détaillé biso talaki te deni ataki ba nini babanga oyo ba message ba oyo basalaki na bango na versa bango mibale ataki yango lobi alobi ndenge eza wana soki versa awanga lisusu banini lisusu ezali akotiango lelo kasi balobaki nini na bana ba capture de kango ba conversation ezalaki ndenge nini expliquer biso ba détail wana kasi ye Vincent bando ba ye mtabengaki nani te abengaki mama étoile te pour ye mtabengaki ye te Vincent lobi ye mtabengaki étoile abi sila ebisaki abenga étoile alobi bongo alobi sila tindaki ye abenga étoile Maman, Hachem, tika buzobo te pardon maman. Artistique. Le bon a dit Vincent bien te. Laetitia, Vincent Lobi, si la ebisa qui est benga étoile. Abi bongo. Le bon yo kite. Oh mususu ane bimi pa saratola eza maka mususu. Po o saratola la kisa ki wana. Bongo atali te na ebi te. Benga kama étoile. Akende kuna kosala tournage wana mama étoile ndenge ayebisaki sarata babanda na bango babanda kofilme te ntango amonika si la koti moko matala na ya Vincent bandi kofilme abandi ofilme o mama étoile akojoue lelo na baza bakuku kuna apre bamoko atindelango bamida kuna mpo basala live bakoma ofinga belvi yango loko epeli moto yango wana moto abandaki émission liboso ezalaki mida akomoloba bato bakomi kokima-kima bakomi kolongwa-longwa pa belvi lelo bake tourne pa SP kuna apres bapele ka ndenge ezalaka bango soki bazosala émission pa mida nde babengaka bandi kofinga belvi ebelkasaka bango mama zelanga naloba pardon zela naloba eboni mama eza na sasi yo kanga na oloba ezanga na sisa bongo yo oloba boza Laetitia sisa topesa mutu parole Arlette zela Arlette topesa mutu moko parole akita Laetitia eza likambo osilika te koswana eza te pardon s'il vous plaît tolamuki lelo eza lundi tolamuki na bonne humeur toswana te nayokaki ti nde bazofinga ye belvi akangaka caractère ndenge eza na balingaka bajouye mpa na bango saa bafungwamaka epouta mama étoile alobaki belvi akangaka motu
te biso tojuaka partout tomonaka yango bapiro bakende ojue ka Belleville akende ape pasi la moto akangaka moto aza te bango kaka soki moto alongwe pa Belleville ake ojue pa Mama Étoile ake ojue pa sila ape baba bakomi bilobela o Belleville fotikaka bato bakende kojue partout tokangaka bango kaka komona okangi motu moko aza daya na 5 tournage baajue lisusu eza te et pourtant ndenge eza Mama Étoile alobaki bakangaka bato te motu nyonso aza libre kojue partout on casse mon talon pas belle fait que pas si là on va comment ça l'émission vous savez ça qui a bon pas d'accord après le on pour comme il pas dans au gecho mais bazo baté ba on tu va bandaka ceux qui ba on va bander après bata belle fille ba comment loba parce que mon taquet je vois c'est pas ça dans émission te na koloba pour le baiser te pas banda OK merci Laetitia Maman Laetitia paie mananu maman Achille pardon ma chère allô ma chère Olibozela Azo Silisa Laetitia clôturé bango ceux qui peuvent ça concentrer na kiti c'est à l'aide bokita batute s'il vous plaît bokita batute merci Laetitia merci beaucoup nayebi kutu tete ne asuka talaka soki ivoyenne wana ti sikola leka ngo kabopo eza passe mama tout ça mais la prendre Belleville vraiment na Mama Étoile na minso Mama Étoile akukane makamute ba rone ona ajua wana za vine mo bimbaza femme veuve akufela mobali bana ne apoko li bango la théâtre siko boye pona ko bebisa mutu makamune ya vibo côté ma lettre boye merci vraiment va chérie na tiki ba msuba mata bisous famille boye au revoir. Bonjour, on loba parce que nous quittons dans une charge. Na lundi émission il y a mon toit bien Mama Étoile. Moi je suis de Congo central, dans ma tête. Alors côté la guerre au bord que la madame Bella est sous normalité. Elle sous normalité. On a lundi émission Mama Étoile na landa qui on même en direct. Quand on va annoncer qu'il y a une émission na maman Staratola dans la en direct. On sentit moi maman bataza aza tellement direct azoloba oyo yé akende ko sala. Mais na yo ki Nathalie ba image mususu da comment ba humilier ba fingi Belleville ikola Mama Étoile na éviter. Na éviter moi si on Belleville on va sala bango nini. Ngambongo eza nini ko tourner ba théâtre à qualité ou ils ont le monde entier c'est un problème théâtre ils ont fait ça va leçon la vie et ça problème ko combat bien c'est un problème sûrement ils a que biso totika été on va prier pour elle depuis qu'elle a totika été tout ça mais la pour elle comme on a quand mutu boy moi mutu c'est ça monio boy yo amute amabe mais ça mutu so ton monio bité moi so ça amute ma mala moi je l'ai pas encore vu na mona kika na ba tournage mais comme on a quand na tourna boy que moi so ça na mute ma moko ya malamu ça dérange ça salinini belle vie par-ci par-là belle vie boye kanda za la mabe pour ba qui est des kulusu ça fait mal. Alors vraiment ezo senga foko lobelango foko lobelango biso bata famille bota tolela Belleville na biso mama na biso kandi na biso tolela former parce ozo ka biso ne derrière toi to soutenaro même na musika même si on se connaît pas mais to lingaro ka bo na ba rare na yo ba loba na pa mabe na biso to akawana oye wa olembate madame Kitsa na ngai donc journée bango posa na bango ezalaka bamona Belleville atikali ye moko loba yaya nga na matai kala na loba ekita loba na yo na lobi boye ye nani ngeleka ouvre ça zo sala alors yamba gesho na émission oh est-ce que si la soit bengio capable de jouer kuna ayambi d'Acosta oh si la soit bengio za capable ya ko jouer kuna tant ba ke ko jouer kuna ikomi ba commencer l'émission oh kasi Belleville takanga kabango to monite ba beba ni na Belleville on ba yebo bando finga on y passe à niveau
moi ils ont sens te beaucoup maman mais toi mobala sodiata est-ce que biso toi on a besoin non moi ça sodiata biso toi on a besoin non mais ya loba na bango on a besoin ba filmer au belle vie a comment tirer la biso toi on a besoin ni vie privée ya mama étoile ni ya belle vie mon client ça na dépasser n'est possible la paix azana ba dépasser na ye abima na ba bisi na ba madilo ya mama étoile pe azana contracté na Bellevue TV. Bellevue a signé sa bango contrat que ndenge na signé yo contrat boye. Otikali yanga po na libela na kotisi na sali pekate. Baza ba comédien dépendant mais eloko siko esala kake balingaka bela. Donc bango makambo kaka bandeko bazolo bake ngana Bellevue to ko kabwana te. Lingala o yango pe bafingela papa Serge Mwembo. Ya ngape na kolo bango ngande bomoni ngabo ngana mamundi butoko kabwana te yaya balobi batumi bale soki bayokani te bakotambola nzela moko te ba mama étoile ba papa Serge ba papa Blaise ba Sylvie Eseka ba Maria ba mona ke Bellevue fo batambola nzela moko yango bazosa la route ensemble mabe yango biso ba congolais tolingi semence tolingi division donc pour ça na biso kaka to diviser après bobani koloba omonite qui c'est Bellevue poli qui c'est poli bazali sous ensemble te ba komi ko kende ko jouer passer par là et talibin Bellevue asimba mina maboko nzambe mama naloba pardon na kitanga na mataki na umira na ngate. Bonjour Cathy de mon cœur. La lignana loba boy. Bato bazo baby sa makambo eza ba fan révolté. Bate belé au bon finga. Eza ba fan vrai ya famille Bota te ni ba fan vrai ya Sila. Théâtre les wana et baby makasi. Tozaki o mona ba dio na ba théâtre kala oyo ba producteur bazalo sanisa. Ba sanisa Sila ba sanisi dio suma. Ba jouer ba batali etala de makasi. Di makambo ekoma boye ba fan biso monde to sala ki entre Sila na Bellevue po bazo sala be mission na be mission bazo sala nazo mona ngoza be mission à la con to soutenir ba artiste na biso ceux qui oza famille Bota oza na obligation koloba mabe ya Bellevue mais ko finga mutu mususu te pota ozo finga directement obimisa lokwa Bellevue mutatinda ka famille Bota ba fingaka ba mususu bakomi ko créer ba compte oh Bellevue ou rien mais sur otali compte na Bellevue ou rien wana ba insulte azo finga siko batu ba se na Bellevue ndenge nini ba mona ka Bellevue tindi ba fan na yeba kendo ko finga batu Bellevue sali ba kendo finga batu eza kutu yango ti eza ba fan moko révolté nde ba sala ba makambo wana artiste aza polyvalent artiste et va tourner partout. On a mona ba compte ya Bellevue ou rien ba fini mama étoile. OK ko sala nini kuna oyebi ke biso na bango toyoka na kate oyebi ke bo jour ni Bellevue ça les kana télévision le week ngana Sila toyoka na te. On a noté yaya. Atikala ko sala ngote pardon. Atikala ko lobalo ko ana te. Mais Vincent yebi fan ya famille Bota mususu wa fingi étoile olandi mbongo biso na bango toyoka na to ke sala nini oke ko sopisa mama na biso est-ce que Bellevue na privé bonjour ndeko Honorine bonjour yaya ndeko Honorine kuna to réfléchir bien biso ne tozo bomate biso ba fan kaka ne tozo bomate après na émission à la con bango mako pe balingi yango yaya siko na minute ba filme na biso ekota. Mais bato ba comme occupé no ba ke la ba émission buzo ba obo sala ka poani film commune et kota 20k mais be émission na bino kota 30k siko nani azo perdre ezaka Bellevue ne mto perdre to bino bato bo perdre pour ya bimisi mbongo na ebele asalisi abengisi bato apesa ki faut azwa mbongo ya bimisaki allez bino boke faut boke kota ya émission faut boke ndo finga olebota la film kota e matsa ba vue batu bazo sangisa te bazo cha division omona be mutana na ye famille Bota te ala pe SBT mais so aza ake ko makuna Bellevue ou rien na Bellevue ou rien na ye wana ko finga na ko finga o ko toke ko ma SB ou rien na ko finga eza ba mama na bino mutu ba otina no bo finga ka bongo to ndenge ni baby si théâtre biso mo ba fan total ba tu mais to rendre Bellevue mauvais service. Pourquoi ils ont eu mal au quoi yende muto
eza compte ya famille libota te eza compte ya bato ya libanda basali bongo mpo banuire na image ya Bellevue mutu nyonso tu oyo avanda pembe na Bellevue aoloba na bino jamais que Bellevue atinda ye ouvertement kende funga mutu ezala bachroniqueur ezala bafan normal jamais de la vie donc bato omoni neti bachroniqueur wana bachronifuati bakolingaka jamais kimia ekota na badekon wana parce que bango bakomisi yango gane mpe na bango x y ofutanga mbongo mpona lobela ye oyo il faut continuer mpo ezolesanga ekotelanga bazwi nde balobaka diviser pour mieux régner c'est comme ça yango nga na lobi oyo vraiment aza na posa na keyele ezala te apesaka mot d'ordre ke kombo ya x botangaka te totala mutu na oyo asala mosala na ye ete oyeba nani aza nani qui est capable de faire quoi de la même manière de l'autre côté mais kuna toyebi que en fait ils ont un problème c'est vraiment compliqué ce qu'on tali bafan à Bellevue même par leur façon de réfléchir tu sens que différence est ali pourquoi de l'autre côté kuna même si bawando fin à Bellevue pour na maman étoile na ko jouer kuna rapport ezate au moins là que batu ba boya pour réfléchir tellement qu'ils sont bornés car que rando car que ça la caca parce que comme là comment on lien à rando mutu a invité étoile eza maman na bino so bolingo finga maman na bino pour la ni invité ye bo finga e Bellevue pour la ni au moins que rapport ezate on ne sait même pas comprendre on fait la monnaie wana eza ba faux ya famille libota toza ba faux compte o balingaka même pas biso baka pe famille libota te mais balati kombo ya Bellevue ou rien oui on va finir la babatu na sima kombo ya Bellevue on a déjà compris ça eza ba journaliste officiel o balobelaka bino ke na YouTube oui ke na YouTube journaliste officiel o baza reconnu que ba filmaka Bellevue na kombo ya telle personne oui. officiel reconnu non il y a une différence sur ça j'accepte les invitations beaucoup d'après au bima j'ai un rendez-vous je sors donc beaucoup allô eza pasi bango bato bakomisi makambo grave bakomisi dossier moto Allô. Bonjour maman Nathalie. Moi je lui dis une chose et le coup ça rend pas si ça que est-ce que tu as ça effort ya ko beta makamsu kara non tout le monde peut les cambier nango ne si quand maman toi ndenge ya ki non sur les toits boy et nango pe tant que nous avons ta Bellevue non makambo lo bana non au côté non oté ata qu'il s'agit que le bela maman étoile au lobel non oté ata maman étoile kana ki na ko ata ki ko jouer wa ata ko jouer na lola au but non ka au lobel ata ba ben aternine au but que c'est la cabine na Bellevue pour ça de la émission té bolo bela oté faut que ben na pe ba tout ba lobela ka maman Bellevue ba chroniqueur ba lobela maman Bellevue faut que ben de maman toy et que papa là qui boy boy papa là pour ça l'émission c'est que un tel invité kuna bien chaud ata ba kukwana ba Monique va inviter mon comme koloba boti que deux fois on dit on répond les imbéciles par le silence donc un sous silence na bino et pour ça la bango pe elembisa bango ba ta ba finga ta ba et le moment que mo ko le on ma finga on pe bo marati ata ba fingi belle ata ba fingi matisi ba miniature ya ndenge et comme parce que mo asa à l'aise a comme déjà kitoko da ba filmer les autres la kitoko autres la ngodo et ta libisoté donc ba finga ba sala nya ba do et ta libisoté ma de fois na kuma émission Monique ba lo la ma finga le kisi na ngango ma bit na so lo le makara Bellevue théâtre inatali na ngana bimi o ba zo finga o ba zo ça c'est acteur et ta lingate donc bon mais ça pas habitué à ça la musala donc
balamba balia babeta ye bazwa ye basale o balingi tali biso soto beta bakambuka makamnyo so ekosila non biso soto bango basali biso tozongisi soki bango basali biso tozongisi wana tozobebisa na biso pe makambo ka tobebisa musanto to kipe bango to beta bango kara c'est tout lelo ninga lo bakaya wana olinga na tsana ba commentaire ya bato mais nazo bosana donc na monyo ndo sala pe banalisi na bina mata Poli Kambo, et si la non, il y a la banque, pas à Guéchou, pas en bouton sur le cause acteur, et ça, mon problème. Mais pour ça, là où tu me dis, c'est la canne, non, pardon, Limbisa, ma belle Rite. Ça sous tes belles filles, ça finit à mimi. Mais les amis, Ritna Ornecker. Dans off 4 à micro, tout le monde pour moi, le babo doit éviter Baeko. Jusque-là, je ne comprends pas pourquoi Baeko est au Salema. Donc, dans 4 à moi, qu'on a formulé mon quoi lobby, mon quoi pas lobby, s'il vous plaît. Hey, makambo e bandaka lokola G, lelo comme réalité. Mais tango Belvina sila babandaki kokena mama étoile, soki na mama Olive Lembe Kabange Joseph, soki manani. Batu nyonso bazalaka d'accord. Mama Limbisa. Mama Rite, nazomona bato bazokoma tous à la partie prix, oui, tondimi na biso. Problème eza nini? Le problème ezali que tant banda ko benga banda finga Bellevue. Et que ezongi Bellevue a fingami et que ezongi Bellevue a fingami et que ezongi. Tondo mona te est-ce que bino banda mataba live mama? Bondo mataba live te, bondo saba live te hein? Bellevue a fingami ba rési wana matama lo kwa mbazo bazui mutuka batie bazo pomper kuna pufu matama mwa mobile matama soka la muki ka na so mundo ka bazo finga Bellevue. Na moni live na mbetu matama kune fimi lo kwa mutu balbi akena na mutu akena na nini na guado bazo pomper pou na mnoka solo andi ko finga mama étoile abandi ko finga Bellevue vraiment mais non trop c'est trop hein trop za péter le kwa maman la biso Bellevue lo bakate azaka kimia biso to za kimia non pas du tout biso soki ya solo baté biso faut tous avoir pour to soutenir yé à mon appel basa pas pour défendre yé ah oui biso so to fani kimia yé pe kuna bazo finga yé akufa le so Bellevue le so akufi bono le parole là parce que Bellevue bon mama kam na motema za lo kwa ba biso o to bon mama na motema o abisi o taka physique amutelenga mutu si la dame ta lobaka mona mnoko nene za wana te alobaka popo alobaka si la kutu sa lobaka ba pese stade mobile ba ko swana chiko bien quoi bon mama na motema biso do lobaka to lobela etonga ozomona ke atanga na solo bate ba défendre nga e bando soulager ye ke biso to vani ka kimia to vani ka kimia ye pe kuna bazo finga ye ezo suke na motema ka pu allez bo ka avesa kufi kuna pe balubi kuna basambela bato ba pisome celui basambela da Bellevue toujours en kufa bien na sambela ka pisome allez en kufi mais non Bellevue le bakate biso to za parce que poto ko lobeto défendre ye ya ko lo bakate asa mutu moto ko taleka balubata alela kana ye ngape à l'époque na zaka na lo bakate mibali ya poto ni bakomozo lo bisanga na koma ko loba na koma bo ko lobegele keke zongi parce que na mona kufa na motema te ka yeke mutakufa makamni na motema ngape ando lo bakate na la kapeka tsubo talinge linga nga Bellevue so mdo finga na komolela mama na rabise kolela ka tetongo la bo ezo suku na motema ko vimba yo okufa Bellevue za bongo Bellevue ba fingi ye kuna biso atiko to défendre ye to défendre ye ezo motiver ezo soulager ye ke amona rabatu moboye babundela ka ete ba do finga ya vandika motema po Bellevue le kata finga Bellevue yo do mona Bellevue le kana mission ye mama bango kuna le kana mission pas viezo tiloge vi soki vesa soki tiloge soki comme on est complication pour la congolais pe puis pas da pe rwandais na ye ba amuluba kuna le kana akuna yo do bobo mona la Bellevue le ka
faire le baraté. Alors ça va bien matériel. Pour nous, ça va bien matériel. Mais bien sûr qu'il y a quelqu'un mon thème. Alors, faut te défendre belle vie. Tout les qui s'arrange. Tu vas dire qu'on les qui s'avant. Tu connais non et non et non. Parce que belle vie, toyé. Et puis non, toyé. Eh, c'est le gars yamba ngoti. Toyé. Boye. Mais bon, on peut se bailler toyé. Mais tout le monde, on peut les gars. Oui, ma belle Thérèse, attends, limbisanga to d'extra sauté. Ma cœur ya kolekisa si to lembi. Belgia singa minga, peto lembi si la pas singa maka. A singa maka pe, oui, yé pas singa maka. A singa maka mais yé a répondre pas ce qui chilus comme on est peu compliqué. A répondre pas chilus. Mais Belgia les canabé mission té. Belgia a répondre de mission té. Si la Sibéliane Belgia singa mingi, si la pas singa mi. Si la singami par rapport à Banda, sur total de l'histoire, si la Moudou a Banda, Batnem de Banda, ceux qui banani, ceux qui va Matama, on est film par le quoi, on taquine à Quado, Tokekuna, ceux qui banani, ceux qui va salité, bassa salité, on a ceux qui banani, n'est pas comme on a bangoté, ceux qui essaient, ceux qui essaient, on a mon rosso, mon maï, moi, mon rota, mon rosso, pour lui, va qui mène à poto. Toke susu soki nani soki mama wana soki nani susu na bakishasa wana susu oh akota na kikoso wana dans réflexion azofinga non trop c'est trop biso peut te défendre belle vie te défendre ba yeto ye makambo to l'excès susu te be faire le baraté mais faire dame de matalana te tokoloba Bonjour, maman. Ritz, est-ce qu'on le lobby comme ça avec sa batterie sous? Maman Ritz, vous êtes là? Bonjour. Maman Nathalie. La famille, merci beaucoup. Merci beaucoup, la grande famille. Ngana okoza na problème na Belvité parce que to sola na Belvité na téléphone ma to sola na Belvité muto ayebité Belvité c'est ma sœur na posa au chrétien Belvité donc chrétien na problème ni yaya basa na problème na famille c'est la famille biso to tourner film bato baluka problème c'est que bango ba penser na makanisi ya mabe si bato ba qui crime ndesi moto kwanga moto fe ndesi moto boki crime ba lobi ndesi fi wana kuna liko bota bota ngana chango cheza ngai no ngai te biso lobi wa mama meno ko baki mama top biso tondo beta sete na mama top to tumbola mama top ndenga ofana na ndako papa Serge azali na yeye azali yaya ndesi tondo ba mais ne pose pas dans d'accord ya na sens que mato puisque ayamba biso ko ezali ne kambele to ba fiti se meki na nga ba boy na sale miso babi so na sale se miso ba bana ngati na lengera papa za Cheraza papa t'es papa qu'est-ce que papa papa ya ba belle vie so en tout cas la zone remercier famille Libota vraiment merci bonjour leki wana Ibutu leki na polémique soutenu te mais il m'a dit ya inandenga acte ya nandenga bon ya ashinga wela na wela ngati yo ebikaka. Merci toujours la famille Libota. Merci beaucoup. Famille Libota. Ndenge bazo chaka apu. Na ki passe ya mwana, na ki passe ya mutu aluka mwana. Ata to oseka na bilongi mais yana bazo baza na succès ya mwana. Tokoyi ko finga te, tokoyi ko chula te. Nga mutu na ko sala ngote. Te madame Belfi ko sala ngote. Eza film. Mais na moni bazo so ko komela nga ba ko loba, ba ko commenter ma bé. C'est problématique, c'est ça. Belvez a problématique. Belvez a évité un problème. Belvez a monté ma casse. Dès que je va finir à Belvez de janvier, 6 janvier. Et elle répond de pété. Mais ça y est, ma casse, les péfouets qui sont les péfouets, on met les sucrés, on met les péfouets dans ma lille, on met les péfouets protopé. On se
30 derniers jours wa makasi mutema lokwa nga mucho so fingaka mwana na okukate na oya ndenge boye binga ngate basala ba clip ko ba combattre nga ba bundisa nga je suis mucho je resterai mucho vous comprenez ngane singa nga la botama le 10 octobre 1987 mucho papa si âge bien vous comprenez mais to sepelisa bato to mitiana na 40 ans pour ninga bat batretanga mucho pa posaka âge mucho pelonge kola mucho pa kuba oh la ba botanga yo zaka na maternité nanga zaka na ngatele ande ko mikili ba artiste surtout ba artiste ya biso ba comédien ma o ba de ba mikili o ba kena mikika ba sala lo ba tala kena na photo de tani na za solema ke mikili na ko taka mucho fi bonjour na bota bébé biso bat maternité linga biso bientôt là. Est-ce que quelqu'un de farine avec des ingrédients que nous connaissons tous, sans modifier, sans revisiter. C'est juste pour moi, le but pour moi, c'est de vous retransmettre cette recette dans son originalité. Alors, comment moi je fais mes beignets de farine? Pour 1 kg de farine, parce que nous aurons besoin de 1 kg de farine de blé blanche, la farine blanche de blé, nous aurons besoin de 200 g de sucre, ça c'est le sucre normal. Nous aurons besoin d'une cuillère à café de sel pour rehausser le goût, parce que sans sel, les beignets ne vont pas être sucrés. Et nous aurons besoin d'un cube et demi de levure fraîche. Donc d'un cube et demi de levure fraîche. La vente sous la tente de briques est de retour. Gros ménager en liquidation. Jusqu'à 60% de rabais sur les matelas en liquidation sélectionnés. Et plusieurs articles sous le prix coûtant. Ne manquez pas les nouveaux arrivages à chaque jour. Seulement chez Brick. Plus d'économie pour vous. Fraîche. Donc d'un cube et demi de levure fraîche. Et de 800 à 900 ml d'eau. Voilà. 800 à 900 ml d'eau tiède. Pas l'eau bouillante, mais pas l'eau froide, mais de l'eau tiède. C'est très important. Pendant que je suis en train de faire la pâte, de préparer la pâte, j'ai fait préchauffer mon four à 50 degrés pendant 6 minutes. Après, ça s'éteint. Et pendant ce temps, le four reste au chaud. Je prépare ma pâte et je vais mettre ma pâte au four parce que ça doit rester au chaud. Vous n'êtes pas obligé de la mettre au four, vous pouvez la placer quelque part si vous êtes en train de préparer à côté de votre foyer. Donc, mais ça doit rester au chaud pour que ça puisse stimuler la pâte de gonfler. On commence. Bonjour, moi c'est Jackie de Kouja Cuisine et ancien. Activez toutes les cloches de notification pour être informé de toutes les activités de la chaîne Kouja